Shalom, shalom, shalom. Bonjour mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristu, esika nyonso tu bokutami na ngonga oyo. Vraiment, napesi bino mbote, bonjour, bonsoir, peu importe na moment nini. Vraiment, naza na esengo ya ko partager na bino moment oyo. Na kombo na Yesu Kristu, na memeli biso lelo message moko, révélation moko ya munene, très important. Lisusu bandeko na ngai, comme ba message nyonso na yaka nango ezaka vraiment important pour na bomoi na biso. Donc lelo na memi vraiment message moko très important oyo soki to sali nango bokebi e kosunga biso mingi mes bien-aimés dans les seigneurs e kosunga biso vraiment makasi e ko mema biso e ko fungola biso makambo ebele o tozalaki ko ignorer. Mais avant tout, nakotika moment où on a maboko ensemble que ensemble vraiment asa na biso pour otoye ko partager lelo li solo o na nango lelo ezali li solo o etali nzambe na biso etali biso bata mokilité ezali li solo ya mokilité mais ezali makambo ya nzambe. Donc toko pesa lokumu na ye tokotika place oyo Saint-Esprit emema biso na révélation oyo efungola biso misu efungola biso connaissance discernement tokoka ko comprendre parole oyo message oyo nzambe apesi biso. Donc je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci éternel Dieu notre roi, merci Père. Merci pour la grâce au salibiso lelo lisusu. Yako kutana yako sangisa biso ensemble papa yo yebaki moment oyo ekozala, oyebaki moment oyo ekozala. C'est un moment oyo yo oselaki déjà na makasi na ona puissance na yo. Merci papa pour salibiso grâce yako yeba makambo oyo. Merci na révélation oyo salibiso papa. Tika ozala na biso Seigneur Jésus-Christ. O banda na biso pe osilisa na biso. O protéger biso na puissance à combo na yo Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tika makila na yo e protéger mutu nyonso kolanda message oyo pe Saint-Esprit et même message oyo po ekotisa ngona mitema bana na yo et pe sa discernement et fungola bango maye les connaissances bakoka ko comprendre message oyo pesi biso puisque oyo ezali ta façon de parler au pesi biso révélation moko oyo kaka molimo na nzambe nde ekoki ko sunga biso pona ko comprendre tiki mutu nyonso to kolanda na maboko na yo place nyonso to azali vraiment que ta protection divine Seigneur ezalana banana o nyonso partout dans le monde oba kolanda message oyo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth j'ai ainsi prié et j'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, mes bien-aimés dans les Seigneurs, na sepeli vraiment ko za nabino ko partager message o na ngonga oyo na za ne sengo vraiment. Donc comme chaque fois, donc na za ne sengo ya kozala nabino lelo. Lelo ne ko partager message moko ba ndeko nanga ezali eza message moko munene, eza message moko tellement munene mais bana nzambe ebele bayebaka yango te balukaka peut-être musika ou se posera ba question ebele ba comprenaka vraiment phénomène wana te ezali phénomène moko esalamaka na monde spirituel eza makambo esalamaka na monde spirituel et oyo e combataka biso makasi pe e bebisaka ba vie na biso ebele souvent presque même chaque jour et puis mes frères et sœurs nakoki koyebisa bino ekoki ko bebisa bomoi na biso même quotidiennement donc eza makambo oyo esalamaka facilement na monde à ténèbres ezali ba arme na bango oyo ba utilisaka na monde à ténèbres pona ko combattre biso mais biso pe lelo bana nzambe tozali lelo na grâce tozwi lelo grâce ya koyeba ke biso pe tokoki ko utiliser arme wana ba arme bango ba utilisaka biso tokoki ko utiliser ngo pe ya biso eza na efficacité makasi po ezali na kombo na Yesu Kristo ezali na puissance ya Jésus-Christ de Nazareth. Donc eloko eleki kombo ya Yesu Kristo na nguya ezali te. Donc yango biso bana nzambe tozali na avantage na likambo wana. Lelo, mes bien-aimés dans les Seigneurs, n'a ko partager na bino problème ya ba piège, problème ya mitambo. Mitambo ba piège ndenka boyo ki ndenge na lobi yango spirituellement mitambo ezalaka. Ba piège ezalaka. O ba tondaka biso bana na nzambe na monde à ténèbres, na batu ya mabe, na bandoki,
batondaka biso piège facilement, mais toyebaka ko cerner yango te, toyebaka ko ça la différence te, toyebaka yango te po toza na connaissance te. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ceux qui tozangi connaissance, tokozala perdu. Ndenge pe proverbe elobi, un peuple sans révélation est un peuple qui va tout droit au mur. Un peuple perdu. Donc, yango bandeko na ye libiso lelo message oyo, révélation oyo, oyo nzambe asali ngai, oyo nzambe alakisi ngai. Nako betela bino likambo nzambe alakisi ngai ndenge nzambe alakisa ngai apesi ngai alakisi ngai na songe. Nzambe azolakisa ngai na zaki esika moko na vandi. Mais nga na vandi neti na libanda, naza neti na libanda naza neti na lopangu moko, naza na libanda ya lopangu, mais na kati na lopangu wana eza na ba pièce, donc chambre ezali, chambre à coucher, mais nga na vandi neti na libanda na lopangu. Bonde lopangu ezaka na vandi naza na kati ya lopangu, mais na kati ya ndako te. Chambre eza na kati, mais nga na vandi neti na libanda na lopangu. Na vandi mais d'un coup na bandi koyoka neti makelele na chambre. Eza lokola epananga, eza lokola nzamba utiliser nga moko, a utiliser nga moko na place wana. Chambre wana, donc eza lokola epai nanga, wana ezali chambre nanga. Isiko nazoka place na vanda ina libana, nazoka na chambre nanga makelele. Nazoka makelele moko du bruit. Na se lokola na tele maboye, na moni bato ebele o nga na yebite, bazo bima na ndako nanga, na chambre nanga, na mwasi moko bakangi ye. Bato yango nayebi bango te, spirituellement nayebi bango te. Mwasi wana o bakangaki pe nayebaki ye te, elongi na ye nayebaki ye te. Mais bakangi ye siko bazo bimane mbango, bazo bimane mbango ti libanda. Sikoyo nga telemi nazotuna bango, et comme le roi nayebi bato yango na moni yango normal, na moni bato yango lokwa c'était normal, babimisa mutu na chambre nanga. Et pourtant na oyeba bango te, mais nazo soana bango normalement. Nazo tuna bango siko na tuni bango na abime, oh mutu oyo mwasi oyo auti wapi, abimeli wapi mwasi oyo. Baso ebisanga babi non, mwasi oyo tokangie na chambre na yo, tokangie na chambre na yo, tobimisi na chambre na yo. Pourquoi? Pour mwasi oyo yende mutu abandai ko empêcher mariage na yo. Eza témoignage mo na pesa ki na groupe na biso déjà na memeli pe le peuple de Dieu pour ba pamba. Bato na ba répondre nga ba bi mwasi oyo yende mutu azaki ko empêcher mariage na yo. Yango biso tokangeli yo ye. To livrer ye donc en spectacle tokangeli yo ye. Siko na telemi nazaki étonné, bato sanga oui asa femme de nuit. Femme de nuit, azali femme de nuit. Azali esprit ya azana esprit ya femme de nuit. Donc ndoki, une femme de nuit. Mais na monde siko femme de nuit ango na forme humaine, forme ya mutu. Mais nde longi na yebite. Na rozonga pona opesa bandeko, pona opesa une explication, discernement au Saint-Esprit ya ebisinga. Puisque soto zwindo au mona biloko nyonso en image, mais il y a un message. Il y a un message na makambu nyonso nzamba zolakisa. Alors babimina mwasi wana bayebisinga balobike azali femme de nuit to kangiye na chambre na yo to bimisi na to uti ko kangaye na chambre na yo to bimisi po yende azakoza na chambre na yo na mbetu na yo balobi na bien na mbetu na yo yenda zaki ko empêcher mariage na yo. Babimisi mwasi yango bazokende na ye nazaki étonné bandeko nanga na lobi ni o ni a na telemika na ota mwasi yango na ota nde bazokende na ye siko bakangi mwasi yango basimbi puisque po na nini po na tali siko na makola mwasi on a remarqué que mwasi yango ako tambola te ye moko azoko tambola suti biloko mo siko ekangi na makolo lokola ba plastique moko boy ekangi na makodon ekangi ekotie lokola plastique mais ekotie na kati ya makolo. Donc mais bien aimé dans le Seigneur exactement mitambu nde to tiela ba puku nde to tiela ba puku nde kanga ba puku
Nasaki étonné ya omona likambo ndenge wana. Siko naso tuna bango na bi oh mais elo biloko nini eza makolo na ye asoko otambola te. Babi nanga oui, azali pris au piège, azali piège totielaki ye piège po kangama na piège wana po tozwa ye. O eza na makolo na ye eza piège. Donc eza mutambo. Mutambo ka nde totielaka bapuku bakangami azotambola kangami na piège wana. Ndenge moko piège wana ba piège spirituellement. Mes frères et sœurs, et loko nazolinga na loba yango wana spirituellement soki tozo sambela soko sali prière na yo eza likambo koyeba ba piège wana eza réel ba piège otomoni na psaume 35 soko tali na psaume 35 omona ndenge David azoloba banguna nanga bakweya na ba filet ba mitambo o batielaki ngai ba piège wana mes frères et sœurs elo nazolinga na lobake makambo eza na mukanda nzambe eza réel et salamaka ba piège wana ya lobi ba piège wana oyo totanga na psaume 35 eza réel piège wana vraiment ekangi ndoki ekangi na sa makolo donc so tozo sala prière na biso et na confirmer lelo que prière ya psaume 35 na psaume 91 il y a des flèches, les flèches qui volent le jour, c'est la protection de Dieu. Psaume 91. Ezali réel, ba flèche wana ezali réel, ba piège, ba filet, ba boulou ezali réel. Na moni mwasi wana nde baye na ye, nde bakangi ye, nde bake na ye, bazo sambisa ye. Na telemi na lobby eloko moko te batongo basangeli ye donc basangeli ye donc moyen kima eza lisusu te azokoka soko tambola te moyen tambola eza su te donc bazwi mutambo ekangi ye pona nini ezali prière c'est la prière muto ekangisi ndoki wana na piège wana kombo na Yesu Kristo. Bandeko nanga prière eza efficace, très efficace. Et lelo na confirmé le sous bandeko nangai que prière ya psaume 35 ezali efficace. Mais toutefois bandeko nangai avant na kota na deuxième témoignage ya ba piège toutefois bandeko nangai mes bien-aimés dans le Seigneur tango zo kende ko sambela po piège ekanga ndoki il faut zala clean. Il faut zala propre. Il faut tambola na sanctification. Il faut tambola na kobanga nzambe. Il faut tambola na justice ya nzambe. Na ceinture na loketu na ya vérité. Il faut tambola na crainte ya nzambe. Po tango ko beta ba flèche, o ko tinda prière ya moto, o tindi ba filet ya l'oiseleur et kanga bango moko ezongela bango. Po prière na yo ezala na effet. Po kanga na se kanga malikolo. Nzamba yoka yo, faut tambola na obanga ye. Oui, bien-aimé, faut tambola na kobanga nzambe. Faut tambola na crainte de l'Éternel. Po sozo tambola na crainte de l'Éternel, te justement bandeko nanga, yango ba file wane kanga biso. Yango mitambo wane ezwaka biso. Po to tambola na obanga nzambe te. Sozo tambola na obanga nzambe te bandozwa yo tout le temps. Ba file wane bandokanga yo tout le temps. Puisque tambola musika na nzambe. Nga na moni yango na misu na nga. Na moni piège wana ndenge salaka nzambe alakisi nga yango. Ba piège ezali na psaume 35 na 91 ezali vrai. Biso sikoyo bana nzambe soto tambola na kobanga nzambe toza na makasi wana ya kotinda flèche ekangi ezongeli bango ya kotinda ba file kanga banguna na yo kokanga bango. Deuxième témoignage bandeko nanga nazo pesa. Ezali révélation oyo biso nyonso bandeko nanga ebele toyebi ya ba piège oyo toza toujours dans le thème ya ba piège oyo babwaka la biso ba libanda. Combien de fois toyoki babwaki mai moko libanda ndeko moko nyati yango azwi maladie ya PC zuye. Combien de fois tomoni ndeko moko babwakaki ba maki bakende batambole likola maki wana malheur ezwi bango.
to mutakufi. Bandeko nanga naza na révélation moko. On a partagé na mosali ya Nzambe mosusu. Ya révélation ya babiloko to mona na nzela to néglige yango te. Ba cure-dent. So tambo na nzela so mona ba cure-dent ebi place eutite. Ba cure-dent na nzela bandeko nanga lelo na pesa bino révélation yo. Ba cure-dent, ba coton-tige na nzela, ba cure-dent surtout eza ba flèche. Ba bora biloko ebele libanda o eza invisible to mona ate. Yo comprendre on to kanton kan nzete. Tango onyata bonzo ko nyati flèche. Soko zaki na Nzambe te esali efe na bomoi na yo. Et même lui au problème. Et même lui au problème à santé. Mosusu eza pona ko dépouiller yo. Onyati eloko moko to maki to biloko ba boka to ba mai ezuyo chance na yo nyonso, ezuyo étoile na yo nyonso, etiki yo pamba et rendre yo pauvre. Na libanda po bimaki oki ko kutana na komba le musuku na ndaku na yo ozo mi batela bien. Ozo tambo na ko banga Nzambe. Ozo tambo na sanctification, mozo comprendre tozo sala nyonso, mais bitumbezo landa kaka yo. Bitumbezo landa kaka yo. Ezali po ozali ko sala kebate, mais muto asambelaka Nzambe na ye na bosolo. Muto asambelaka Nzambe na ye à 100% bien. Po Nzambe na biso to banga ke pa ndambu te. O bangi ndambu, o respecter ndambu, o respecter 8 commandements na ye, 2 wana o respectara na yo te. Pona yo eza nango grave te eza ba péché moko ya mikie. Na miso Nzambe na biso péché ya mikie ezala te mes frères et sœurs. Péché ya mikie ezala te. Péché nyonso na miso ya Nzambe na biso ezali péché. Lisumu nyonso na miso ya Nzambe na biso eza lisumu. Yango wana soki ndeko nango ozotambola na kobanga Nzambe ba piège nyonso babwaka libanda. Ba mayo babwaka ka ebelisa batu bapesi. O babwakelaki yo eloko moko po ebeliso soko niati yango. Soki ozotambola na kobanga Nzambe yo nde ko bebisango. Bako regretter pourquoi les kaki nzela wana. Chaque fois ka yo le ka nzela no bebisa misana bango. Donc eza ba kopo basalaka na butu basali ba kop na bango basali ba biloko na bango ba bwaki na nzela ba tendre batu ba piège baso zela siko batu ba leka bani atango. Mais yo comme oza na Nzambe tango ko leka na nzela wana o bebisi biloko na bango. O bebisi ba piège na bango. Ba flèche wana au lieu joyeux et zongi directement retour à l'expéditeur. Au zongi seli bango ba piège. Pourquoi? Parce que ozana Nzambe, Nzambe azo batela yo. Tu marches dans la crainte de Dieu. Ozo tambola na sanctification. Ozo tambola na kobanga Nzambe. Ndenge nini biloko wane ko sala effet na bomoi na yo, mabe ko yela yo ndenge nini puisque ozo tambola na kobanga Nzambe. C'est ça qui est important. Na likambu nyonso avant to kende prière, avant to bando senga, avant to bando zongisa, surtout makambo ko zongisa ba flèche, makambo ko déjà mes bien-aimés dans le Seigneur, ngai vraiment Nzamba salinga ngolu ya ko partager na bino makambo ya comment prier. Ezali vraiment eloko nazo bongisa pona ya nango puisque il y a prier et combattre. Prière ezali na prière ya combat. C'est deux choses différentes. Prière ezali, il y a normal. Prière paix, il y a combat ezali. Combat spirituel, c'est ce qu'on appelle combat spirituel. Puisque Nzamba la ki sabiso nenga osambela. Mais ayebisi biso pe que makambo mususu esenga kaka prière na jeûne. Po ba démon mususu babima puisque na ba vie mususu ya bandeko mususu il y a des combats. Donc il faut kota prière ya combat. Nzambe azazo bate. Tant wa ebisi biso ba démon mususu babima na jeûne et prière parce qu'il sait pourquoi il a dit ça. Si ko l'air ozo ke na ba prière ya combat, aussi tiki prière o komi ko combattre. Alors quand tant oké ko combattre ndeko nanga, il faut za makasi. Il faut za na ba arme spirituelle. Il faut zala na vérité, il faut zala na crainte ya éternel pour koka kolonga. Pour ce que zo kota ba combat bongo ndeko nanga soko kota ba prière ka bongo. Yo mo zo tambola na o mabe, ozo milukela mabe. Ndeko nanga ozo milukela vraiment mabe. C'est très dangereux pour toi. Soko ebe ozo tambola na mabe ndeko nanga tika liboso mabe. Tika liboso mabe avant banda ko zongisa, o banda ko combattre, banda ko sa ba prière à combat, pour pe prière na yo et réussir. Pour ma bezongela yo te, pour ba flèche wane zongela yo mon côté,
liboso tikana nu mabe kabwana na mabe zwa décision na vie na yo ensuite okoti ba prière wana en tout cas ndeko nanga ba prière na yo ekozwa elonga okozwa elonga de la part de notre Dieu ba prière na yo ekozala exaucer okobima molongi po ngai na moni nzambe kokangola nga na makambo ebele na moni victoire na moni biloko nyonso nzambe kolakisa nga ndenge salamaka na ndenge ye moko azokangola ngai puisque mutakangola keza nzambe c'est Jésus-Christ de Nazareth eza na makasi na biso batu te mais ali kobanga na biso nzambe détermination na biso kozwa décision na vie koyeba kokabwana na mokili kokabwana na mabe nde soki tozwi ba décision wana tokei sikoyo kolela nzambe nzambe bundela ngai Saint-Esprit bandi ko orienter onenga ko sambela akomi nanu ko plaider à cause na yo ye moko epa ya nzambe mes bien-aimés dans le Seigneur toko perdre lisusu te toko mona changement na vie na biso toko mona makambo zo sala na misu na biso tozo mona surtout so oza mona nzamba ko lakisa yo ndenge aza ko bundela yo tu vas voir cela nga nazali vraiment nazali témoignage vivante naza témoignage vivante nzamba ko bundela yo il va te montrer kazo bundela yo ya solo akolakisa yo ndenge azolongisa yo bitumba akolakisa yo vraiment. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, na yaki lelo pona partager na biso sujet oyo, thème na biso oyo, ya lelo ezali très important pour bana nzambe ebele, bazan na problème, bazo eba kosambela te, nazo zo ba question, wana ebele, c'est pourquoi nzambe na bolingo na ye, azo sunga ngai, na ko pesa nga, ko tangisa ngai, ndenge nini, oyo nga na kokipe ko sunga baninga, na oyo ngai na moni expérience na nga na nzambe, na oyo na yebi nzambe esaleli na ye, na kabolango na bandeko, na sunga bandeko o bayebi nanu te po misusu nzambe asali bango ngolu misusu nanu bazwi ngolu wana te bazwi nanu grâce wana ya koyeba kosambela te na sunga bango na oyo nzambe azopesa nga naza ko séparer yango thème na prière nango thème na prière nango thème na prière nango na témoignage nango na révélation avec révélation ya nzambe eza nazoloba na monoko te je ne parle pas de moi nazo bimsa makambo na ezo uta na makanisi nanga te mais za ba révélation ko uta na nzambe so na pesi thème na pesi comment prier na pesi na révélation o nzambe pesi ndeko na ngai soko tambola obanga nzambe o sali ba prière na yo ya modèle wana ndenge to ko partager ceux qui prièrent nous a qui ko réussir te et ko réussir na kombo na nzambe na Yesu Christo o ko zo ba réponse ba prière nous et ko za la exaucer puisque c'est pour ça que nous prions. Potos à la bien, potos à la victoire, potos à la longa, potos à la délivrer. Pour y soit vendre dans la bonne moïne abisso. Pour ceux qui y moka y a vendi, nyon soit ma bekimi. Totika koza ba perdant, toko yaka tout le temps na ba piège, ya banguna na biso, toko yaka tout le temps na ba filet de l'oiseleur, toko yaka tout le temps na ma boulot ba timolé libiso, to nyataka tout le temps ba flèche, c'est pas possible. Même Bible ici dans Ecclésiaste 3, mes frères et sœurs, il y a un temps pour tout. Au souffrir mingi, au zoyeba to sambeli na modèle nyonso. Ndekonanga ezali vraiment ezali simple na koyeba. Je sais que c'est pas facile na osala, mais ezali simple na koyeba puisque connaissance ne délivraka et connaissance soit ezali Yesu Christo. Ce que luki ozui décision binomi balé et si le yeux longa ba prière ozaki ko raté et salami ngai moko nazali témoignage vivant et nazana ba témoignage ebele ya bato bazali koyoka mwa mukie oyo mungongo ya molimo mosantu koloba bazali kolanda bazali komeka tangu so asambela ki na ndenge wana esimbaki te ameki mwa mukie koyoka mosali na nzambe makambo oyo bimisi oyo nzambe apesie ameki yango tozali koyoka ba témoignage ebele nazo interpeller ba maman na groupe na biso ya prière soki vraiment maman ozali na posa ya kosambela ensemble parce que la Bible nous dit que deux valent mieux que un. Po ni nzamba lobi bongo po ayebi si biso place mibale to misatu basangani ye azali wana
ezali malamu kosambela ensemble nga na moni yango ezali espérance ngai moko nayebaka yango te avant. J'ai jamais vécu ça, mais makambo nazo vivre. Dieu est vivant. Et ba maman bazo témoigner monena nzambe azana biso. Ba maman soki vraiment bongi bo sambela bozana isika o sambela te, bo hésiter te komela ngai nako benga nako pesa o numéro nanga de suite ou ko contacter nga ndenge to sala puisque moi to zana ngo yango wana o adhérer na groupe de prière ba maman. Puisque ko sambelele ki nyonso surtout biso ba maman toza na message munene biso ba maman. J'ai des messages pour les mamans tozali ba complice ya nzambe biso ba maman. Il faut to sambela ya koleka, il faut to sambela ya koleka biso ba maman. Vraiment na sepeli mingi ko partager na biso bandeko nanga to komi na biso na suka. Vraiment ceux qui otalinga pona mbala liboso aimer vidéo ceux qui message et tout yo au partager, surtout ko partager ko panza sango oyo ko yebisa likambo o na bandeko ba yeba likambo oyo poko yeba ndeza important. Tu peux sauver un âme okoyi ko sauver mutazo souffrir na likambo oyo ayebaka na ete ayebaka makambo te me yo ki yango lelo nzambe asali grâce alinge koma na matoi na yo po kangola ndeko oyo asufraka nango. Vraiment nzambe akopambola yo sauver ba âme. Partager message oyo yebisa na bandeko beta lisolo ya likambo oyo to panza sango oyo po to bima balongi po to silisa mabe oyo po biso pe to sepela biso pe to zala délivrer to jouir na vie oyo nzambe na biso apesi biso. Vraiment mes frères et sœurs na tiki bino et moi je vous dis à la prochaine. À la prochaine fois, na message nzambe a kopesa biso et puis bobo ça n'a surtout pas ko tchaba commentaire ko yebisanga nini o bino bo penser nazo sepelande bandeko nanga bazo tchaba commentaire ndenge bozo loba ndenge bozo benga bo hésiter te ko benga ngai nazalaka na ngai tout le temps, donc tout le temps, kaka sogi na ke musala, je sais que c'est bâton wana biso moko to yebi que natanga musala koki ko répondre à téléphone te mais soko tikelinga message na ko contacter de suite, il y a pas de souci. Vraiment, je vous aime beaucoup mes frères et sœurs d'un amour de Dieu et je vous dis à la prochaine fois mes frères et sœurs, au revoir.